Ye azala compétence kolongola bango te. Donc ayebisa bato anomba bango, balongwa na bango. Bon, tokomi déjà na mesure ya mbata na mutu oyo zalaka na ye pembeni. Mbata do ba directeur bakene na bango. Pression na ngezali ke ba gestionnaire wana ata balobi to travailler na bango parce que ba bimisi liboso li kombo ya mbongo. Mbongo eloko te, mais gestion to bandi na bango kala. En tout cas faut ba kende kaka. Basi bon ata ba kangi lisusu. Gestionnaire en tout cas faut ba kende. Ko banda na ye DG directeur général na ba directeur na ye o batikali ya waza 4. Tozo promettre gestionnaire ya sikoyo ke azala mayele parce que bande kona biso ya kala oyo ba ancien gestionnaire baza pena bien te ba pena na esprit ya mbongo de moyibi tina toilette moyibi tina toilette. C'est-à-dire, moi, bon, je vais benda te, mais je vais benda en kaka. Alors, ceux qui t'ont bêti, ils sont au bon à Mbeko. Tu peux perdre.